Bonne fête de l'indépendance. Nabatunyo so ba ozwatan. Et on a vu ça dans les conseils du soir. Bonne fête de l'indépendance. Naba maman, naba papa, naba ndekunyo so. O ba ozwatan. Et on a vu ça na pourquoi lelo. Merci nabino nyonso. Merci naba conseil nabino. Merci naba peine nabino. Merci naba obo comment na Facebook nabiso. Merci beaucoup. Wana moni bandeko na Rio de Janeiro, na moni bandeko na Angola, na Menong, na moni bandeko na Kinshasa, na moni bandeko na ngai awa na États-Unis, na moni bandeko na ngai na France, na moni bandeko à Belgique, na moni bandeko ya monde entier mobimba. Ba obo ozwa temps ya kotala émission na biso, bobo ozwa temps ya ko commenter, bobo ozwa temps ya ko komela biso. Merci na bino nyonso. Nde boye biso na yeka liboso na meya poto solola. Leo na yeto solola elongo na bino. Ba mama mwasi mayele. Mwasi mutu. Mwasi nzoto te. Mwasi mutu. Leo na yeto solola na bino. C'est jamais que ça très important. C'est jamais que ça nini. Et ça la prière. La prière dans le foyer. La Bible nous dit une femme sage bâtit sa maison. Si tu es une femme sage ou tu n'es pas une femme sage. Moi, sango ya sage a bâti sa randa kuna ndengenini. Comment est-ce qu'une femme sage peut-elle bâtir sa maison? Peut-elle bâtir sa maison? Une femme sage bâtit sa maison par la prière. Tu dois être une femme de prière. Moi, si à mayele, azaka moi si à le sambo. Une femme qui prie est capable de tout. Une femme qui prie, elle est capable de tout. Maman, au tchaka le sambo, na place ni na foyer na yo. Na deuxième position, topé na quatrième position. Ce que tu as en deuxième position, tu na troisième position, lelo, la maman. Aïko yebisoke ndeko mwasi komisa le sambo na première position parce que la prière est ko permettre yo oyeba ko funda ba porte e kangami. La prière est ko battre la libala na yo. La prière est ko battre la mobali na yo. La prière est ko battre la bana na yo. Le sambo est ko simba libala na yo. Baso ba longa libala baza baso ba fandi sama pe na mabondeli parce que mobali wana yo bali bo wuti ne de mon côté bo wuti ne famille mon côté a wuti na famille na ye azana bizali na ye azana éducation na ye azana makamu na ye ba comportement muso polongo il faut zakara mwasi ya mabondeli mama le sambo eza 40e position na libala na yo. Est-ce que vous avez temps ko fanda na butu to pe na tongo subola muki o bondela pona bana na yo pona mobali na yo? Combien de fois on peut ça privilège na ba fête on peut ça privilège na ba masolo mais tu oublies que le sambo yo oyeba ka le sambo so za ba problème ndo yebi ke nzamba zalaka yo sambela ka so makambo etambola bien te. Mama komisa le sambo belei na yo. Komisa le sambo ndenge yo kaka posa ya mai. Eko fungula libala na yo. Eko fungula banzela na yo. Zala mwasi ya lo sambo. Mwaso aibo boni na za mwaso aibo fungula nyonso. Aza mwaso aibo segmenté. Aza mwaso oya kotaka. Bipai basi musuba koko kota te. Ele ko ya na gauche ya kena on à droite. Nzamba o PC discernement. Nzamba o fungula mayele na ye. Combien de bateaux lelo? Combien de basi lelo? Oh ba pour faire ko ça na bango bazo nga osala me bazo boya ba prière. Lelo ana poto lo sambo eza pasi. Po mutu alaza na bolingo wana ya makasi yokino sambela. Bato mingi bazo uta na foi ya makasi na Afrique mais si ba komia bazo perdre foi na bango parce que amoni na eloko olia ana makasi ke lukilamba azana makasi azana melamba olata ana nyonso aomona ke moyena sam des até
a préféré na écoute azo vacances soki ana fête mais avant na ndako soki je mabiki église ezali tu mais boya ta 14 et 12 heures il a peu sa raison musala mais so beza fête ezana 6 heures a préféré kuta ko sa malade na musala mais akei na yé fête. Une femme sage bâtit sa maison. Comment est-ce que tu bâtis ta maison, maman? O bâtissaka ndaku na yo ndenge nini? Zwa temps yako yeba kozala mwasi ya losambo na libala na yo. Bosa même programme na butu so bosambelaka en famille. C'est très important. Olia ole saratana on a ba téléphone na obenga rabateur ko beta masola batu zwa 4 ans ya ko bondela pona libala na yo pona ba projet na yo pona mobali na yo tika téléphone o ezo distraire biso na makambe belé ndeko mwasi muninga ozo ke no spesa conseil ozo luka apeso conseil pona ndenge le bana ezo tambola bien te auke beta diso no pa mutu mususu. Mais tu as mutu moko oya beta maso na biso te banda to bana ko betela ba passe na biso nano akenda te place mo be benga ange moko ange vanda na expliquer au perpétuer a ebisa kinga makambu na mutu moko o to yebisa ka esuka ka entre biso mi ba ezanzambe oloba comme suma pasteur na yo te ya oti mais na ko yebisa ka ke o bongola ndako na yo ko mandako ka losambo makambu etambola bien te oui. Est-ce que vous aurez temps à un bon dans ndako na bino? Est-ce que prière ezana esika na ndako na yo? Est-ce que bana na yo ba bondela? Mobali nanga za pasteur abondela pona biso. Nani le rumso salati. Maman, une femme sage bâtit sa maison. Telema bondela. Moi si mon Christo ngengi sa mwinda na yo bipai nyoso zali na Congo zaki chrétien makasi vous allez même kolala na ba veiller mais depuis oya poto obosa na nzambe wana ozana temps ya prière pour na été o comment pesa nzambe ba raison et belé ndeko moi saison sa prière. Zongi sa prière na ndako na yo funga ba porte ekanga make. Elongo la malade ezoume na libana na yo. Zongi sa prière e ko zongi sa mobali na yo oya kimaki na kozonga na ndako. Zongi sa prière e ko bengana ba démon zo kanza bazali pe na ndako na yo ko bengana bango. Parce que Dieu est capable de tout. Nga na zwakate nga makambo zo simbate nga mavina nga boye ngai fuka mabondela lukelo ngena nzambe wana tuzaka ba chrétien makasi na Afrique mais leo tobosani nzambe tokomo ko luka nzambe kasi tokomo na ba hôpital tokomo na ba passe ne tokomo luka nzambe yango na lelo na ye liboso na yo ndeko mwasi koyebisa yo ozala mwasi ya losambo kana pasité tangu nyonso ozala mwosu oyo ayebi kobuka mabolongo na ye pona kobondela ozolela mobali nanga za infidèle mobali nanga mutu a changé mutu aka nzambe oleo kebela batu fukama bondela ndeko prière ya na force. Prière et fungola makambo ebele. Mekanano. Léona yeli boso na ko senga yo ndeko mwasi zongi sa vie na yo ya prière. Ce que ozaki na ngote zala mwasi ya mabondeli yeba ko buka mabolongo na yo pona ko yeba ko batela foyer na yo yeba ko buka mabolongo na yo pona ko yeba ko batela bana na yo pe mobali no pe ba programme na bino ba projet na bino. Arrêtez okanga batu bandoki. Arrêtez ko kanisa batu mabe.
soki kaka ofukami obondeli nyonso wana eza pamba, nyonso wana eza su na ntina te, nyonso wana eza susu na importance te, eza kaka mpo ozobondela te, eza kaka mpo losambo eza na ndako na bino te, eza kaka mpo losambo eza na foyer na yo te, yango ozomona ke tout ne marche pas. Lelo nayaki mpona kosenga na yo ndeko mwasi ozala mwasi ya losambo, car une femme qui prie est capable de tout. Komisa libondeli bilei na yo, luka elongi ya nzambe wana aozongisa mobali no na ndako, aofungola baporte na yo, aobikisa maladi oza nango, aobongisa libala na yo, akorestore foyer na yo. Bozala na kimia na mabala na bino, nalingi bino mingi. Bosabone ebele na chaîne na biso. Awa bozala jamais déçu. Bye bye. Ciao.